Wada Jay Chukule Kwame Ewo Abotu Akuwadi On veut dire Kamale Story avec Trésor le songi là. Veut dire balobi oiza troisième partie ya film na biso Motinda Minakolo oiza suite FNango. Tolanda nini ekosalema na kati ya film na biso. Bana ya mokeli mobimba bana ya Kinshasa Trésor le songi là yi azawana pona bino. Tomonaki le grand ganga bino moko déjà place au tomonaki tozonga ya mwasima parce que moto oyo alanai place ote atala mwandamo oyo eza suite effet ya Motinda Minakolo tolanda ekosuka ndenge nini pe ekozala ndenge nini bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba partout oyo bomesana kolanda Trésor lisongi la veut dire mwana ya mama Flora bisika nyonso oyo bolanda ngai nayebi ke nabengi bino mpona koyeba oyo toki kosala mpona kosala collaboration pardon na mopaya oyo ayaki na village kuna tomoni bazosala bikelakele epai ya nganga awa bango balobi bazosala ke basala collaboration na mopaya oyo ayaki mpo basala église tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso eza malamu roi na biso na makambo je veux dire tolanda tango ye azoloba mbamo tomonaki bikilakela nganga bana ekosala eyaki mbala moko ekoti na kati na ye pe nini ekosalema igwe te ekoki kosalema te nini yango eleki awa igwe ekosala biso boye te nalobi igwe ekosala biso boye te igwe telema nini ekosalema veut dire tomonaki le grand nganga nini yango awa nabi bapaka ya royaume nayebi ke boye pa na ngai koluka nga mpona makambo esalemi nani tika nga nayebisa bino eloko moko devoir na bino ezozala boye na kati ya palais royal bino bolingi bosala bobwakela nga mokongo bomipesa na mopaya oyo ayaki na kati ya village oyo boboyi koyoka bavoi ya banzambe bolingi nayebisaki bino bobenga na étranger oyo ayaki na kati ya village na biso me boyokaki ngai te tala nalobi boye oyo eza kaka avertissement na pesi epai ya roi kala te kokita pe epai na bino misu ya banzambe nini yango tokoki kosala kasi mpo totika makambo nyonso oyo nini tokoki kosala mpo roi azala malamu bokosala eloko moko te banzambe basali décision na bango bino bozana eloko moko te oyo bokosala soki bolingi komeka lisusu bokomatisa lisusu kanda ya banzambe mbala mosusu nini ekosalema epi na biboye soki bino mibale mpe bozokontinue kaka kolandela makambo oyo bokosuka mabe bokosuka vraiment mabe nayebisi bino epi nazoyeba bino boye tolanda nini ekosalema oyo étranger wana atia makolo na ye te na kati ya palais royal soki botie tembe bokomona makambo oyo ekosalema mokolo bokotika makolo na ye koma na palais royal roi akokufa veut dire tolanda seki ya bwakelaki roi noka malade abi mokolo oyo mopaya komeka kotia makolo na ye na palais royal ne mokolo wana roi akokufa ono tosala ni veut dire ya limwaki nini ekosalema pe tomonaki mopaya ye wana avandaki na ye balobi Motinda Minakolo ye avandaki na ye pe azotangaka biblia ndenge ezalaka ye azangaka biblia na maboko na ye te tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema veut dire ange abimelaki ye tolanda nini ekosalema awa ye azotangaka biblia nalobi Jude mwana na ngai telema pe kende na palais royal makambo ezozala kuna ya makasi
na bike il fallait okende kuna parce que baroi bapaka basangani ya mboka epi mabe ekomeli roi mais nakotika yo te nakozala na yo tolanda nini ekosalema. Est-ce que Gide akokende na palais royal parce que kuna tomonaki les grands nganga misu ya banzambe alobi ke mokolo kaka ye akotia makolo na palais royal nde mokolo wana roi akokufa ye wana tomonaki ye na nzela ya zamba toyebi te soki azokende kuna to akokende te tokotikala oyeba ngo na kati ya filme na biso. Nalobi contacter les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamai Noël l'homme sans limite pour na ba limite na bino ebukana contacter l'homme sans limite. En plus balobi mosali ya nzambe yango ya ye ayambaka ya zoyamba mardi jeudi na dimanche à partir ya 5h ti 8h mosali ya nzambe déjà ayambaka koma wana yo pe babuka ba limite na yo oyo esalemaka na ba vie na bino. Tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema tomonaki mopaya ye oyo ayaki wapi akomi na temple ya nganga. Na temple ya nganga nini parce que na film oyo tozomona banganga baza misato na miso ya banzambi awa ye akomi ti na temple ya nganga. Temple ya nganga oyo eza nganga oyo apomisaki mwana mwasi wana liboma mwana mwasi oyo ayaka koluka ke mobali na ye azalaka na ye moko mwana mwasi mosusu te vedi tomonaki ye azopanza biloko ya nganga nini ekosalema na kati ya filme na biso mabe ezokomaka na kati ya filme oyo eza suite effet ya filme na biso. Balobi contacter l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamai Noël et mosali nzambe ye azoyamba mardi jeudi na dimanche à partir ya 5h ti 8h mosali nzambe akoyamba bino awa tomoni mopaya azopanza biloko ya nganga oye na mboka ya bato za mopaya mpisi vraiment mabe ezokota na kati ya filme oyo bazolinga yo nanu te kote kuna banganga deja bazosangela yo awa lisusu oye kopanza biloko na bango nini ekosalema na kati ya filme na biso. Balobi trésor lisungila ye aza wana mpona na kosepelisa bino na bafilme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino bisika nyonso oyo bolandaka ye Brazza, Angola, RDC, partout dans le monde entier bisika oyo bokomela ngai vedi na pesi mino bambote boko baka kolanda ba film ya trésor lisungila vedi tolanda nini ekosalema awa ye azobuka bandako ya nganga nini ekosalema mopaya aye kobuka bandako ya nganga balobi motindami na nkolo ye azopanza biloko ya nganga ya bato nini ekosalema na kati ya filme na biso. Balobi GG Kalinga mtoto akatanga vedi balobi so bambote bisika ozolanda trésor lisungila na bosani te kopesa bambote na ngai epai ya ye moko le manager de tout l'état Virus Mbetenge international. Balobi manager Virus Mbetenge international moto malamu moto kitoko zwa bambote na yo na bosani te kopesa pe lisusu bambote na ngai na shop oxygène. Balobi shop oxygène wana kankokolo epai ya ingénieur John balobi zando na kati ya kankokolo na shop oxygène bazoteka ba accessoires cellulaire nyonso ba telefone eza na kati ya shop oxygène pardon ba carte mémoire ba flash disk na kati ya shop oxygène ezozala wana okuta ingénieur John azawana okozala ya kosepela. Tolanda filme na biso ndenge ezokene pe kosuka ndenge ni ye ayaki kobuka biloko ya nganga pe atumbaki vedi tolanda nganga ayaki oyo nini yango lisusu nganga bime oyo nini biloko na ye bapanzi yango nini yango oyo nini nani asali makambo oyo tolanda nganga zomituna nani asali makambo oyo te vedi ya gangaki nini ekosalema balobi na kati ya shop oxygène okokuta Libanais azana kati soki okuti Libanais te okokuta ye moko ingénieur John azana kati wana na shop oxygène bokozala ya kosepela vedi ye abandaki koganga boyoka nga bandeko tala mbongo ezano na problème te problème na nga ezaki bosala no musala onga na otinda bino tala eske makambo oloba ezemo tala nazo lobela yo eske mbongo na biso vraiment ezala komitungisa te mwana mobali wana akokufa mopaya wana tala na pesio maloba tala tolobeli oke eza boye mopaya wana aye koamburie biso na village oyo tozomeka ye na ndenge nyonso tozokoka ye te pe aye kodétruire makambo nyonso ya village na biso
nde ye wana. Et puis toza na besoin sikoyo biso bino siko boluka ye na ndenge ya nzoto parce que na molimo nde toluka ye tozwa ye te. Tabi bino bo préparer kaka mbongo na biso ebele pe bokomona moto wana akokufa na ye. Mbongo wana eza mbongo ya biso, il faut bopesa biso mbala moko. Tala lobi nakopesa bino mbongo wana. Et puis mbongo na bino eza na problème te. Bino bosala na musala o nga nazotinda bino. Soki musala bosali o nga na otinda bino mbongo eza nango na problème te na opesa bino mbongo oyo bozosenga. Eza eloko moko oyo efale boyeba. Tala oyibe eloko esengeli boyeba. Mwana mobali wana oyo bozolinga boboma aza mutu moko ya pamba te. Aza mutu moko oyo aza mutu moko aza mystique. Ifale bosalela minduki, bosalela mbeli oyoki parce que ye aza ana pouvoir moko ya makasi. Pouvoir na ye eza na nzete oyo ye asimbaka watambolaka nango wana. Est-ce que bozoyokanga ifale boluka nanu ndenge bozwa nzete oyo ye azalaka nango. Pe soki bozwi nzete wana pe nzete wana nde bokoki kozwa yango pe bobeti ye po boboma ye na nzete wana. Vedi tolanda nyonso eza na place. Mais na nsire bino ke makambo nyonso wana ekozala nango normal, mais ezemo toza na besoin kaka ya mbongo na biso. Komitungisa na yo te, tokosala musala malamu ndenge esengeli. Mopaya wana tokoboma ye. Eza musala na biso tosalaka yango. Biso toza ba criminel, toza ba bandi. Ndenge eza wana tozaka na besoin ya mbongo na biso bo confirmer ke te mbongo na biso tokozwa yango na facilité. Tala nakoki kokosa bino te. Bino boyemi ngai butu malamu bosala musala na bino. Vedi tomonaki banganga bakoki na bango koluka mopaya te baye koluka epai ya ba criminel nini ekosalema na kati ya filme na biso. Ndeko nanga oyo nazo comprendre te epai ya miso ya banzambe ye azolobela kaka mingi mpona makambo ya mopaya oyo aza na village na biso. Siko ye miso ya banzambe azomona mopaya wana aza na problème nini yango. Nazo comprendre problème oyo te. Nazo comprendre te soki miso ya banzambe azolobela mopaya oyo likambo nini. Mopaya oyo asali bango eloko nini yango vraiment. Tala olingo loba nini yango. Est-ce que makambo oyo ya lobelaki biso tango tozalaki ne na zamba yo yokaki te. Ngai nazolinga kote su makambo oyo te. Nakoki kotika mokilika lokwa baje. Oyebi nini ye alobeli roi abengana mopaya na kati ya village. Mopaya roi aboyaki. Tala siko conséquence oyo ekomelaki roi na biso. Tala conséquence ekomeli roi. Nga nalobeli so siko mopaya wana ayo kotia makolo na palais royal pardon roi akofi. Ekozala ndenge nini? Il faut tosala ndenge nini? Bon pona yo siko yo omoni ndenge nini? Yo omoni ke biso tosala effort toluka ndenge ya kobengana mopaya wana na village. Po miso ya banzambe ye azoloba kaka ke pona mopaya wana nde akomisi roi na nde na état oyo azosala. Il faut tobengana kasi na kati ya village parce que il faut makambo ezala malamu po toki odinga kate roi azala kaka na état wana. Tala problème ezozala boye. Problème ezozala boye biso il faut to ebandenge nini yango toki kosala. Roi na biso azalaki na malade te. Malade wana ekomi kaka tant que mopaya wana akomi na mboka oyo ndenge azoboya kobengana ye na village yango moni miso ya banzambe alobela biso nyonso ti. Namoni vraiment ezana makambo moko ebatami na sima oyo miso ya banzambe azoboya koloba. Bango bazaba miso ya banzambe bamonaka makambo. Nga nazomona ke lobi ifale na bima tongo makasi. Na kene na palais royal pona kokende koyeba nini yango ekoleka kuna. Omoni le problème ezalaka bongo ndeko na ngai. Oui, ngai pe na kozala soki yo kozala kuna nga pe na ozala. Tomonaki motinda mina nkolo ye avandaki na ye na ndako bazobenga ye na village oyo mopaya. Na Biblia na ye nalobi yo ke kokende na kati ya zamba na ebisi yo ke ezala na kokeba parce que mokili oyo village oyo bakomi na kanda na yo bakomi kolukisa yo. Awa ye azosolola kaka ye soki eloko elingi esalema bayaka kopesa ye balobi bazolukisa yo mbala moko ye abimi ake wapi yango au juste tolanda filme na biso ndenge ezokende pe ekosuka ndenge nini bana ya Kinshasa pe ya mokili vedi tolanda awa tomonaki le grand nganga ye pe wana azoya ye wana azoya kuna pe tomonaki motinda minakolo ye pe atelemaki azokende wapi tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso. Roi aza deja na état moko ya mabe. Roi aza deja na état moko ya mabe. Trône na ye etikali polele roi ye wana na mbeto.
malade ezokoba kaka malade wana le grand nganga wana misu ya banzambe oyo bazobenga ye mutu abwakelaki ye nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville nalobi kimia yo mopaya osala nini yango awa tolobi pardon kotia makolo na yo awa te bima pardon nalobi bima na lomba na bibozala na kimia na ye na kimia nyonso tolanda nini ekosalema nazalaki tolanda nini sem nazalaki epa na ngai epe nzambe ye moko atindi ange na ye epa na ngai pe alobeli eke naya mbangu na palais royal parce que roi aza na besoin ya kimia tolanda nini ekosalema est-ce que nini yango ekomeli roi eza nini yango ekomeli ye tolanda ya tunaki bango question tolanda nini ekosalema nzambe na likolo tolanda nini ekosalema nalobi sunga mwana na yo nini ekosalema amen ye asambelaki alobi nzambe na likolo sunga mwana na yo pe ye alobaki amen tomonaki eloko yango ebimaki roi pe akosolaki nini ekosalema na kati ya filme na biso roi ye akosolaki bapaka nyonso bazokamwa bapaka nyonso bakamwi boya bosimba igwe tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba roi atelemaki nini yango nazosala awa naosala nini yango awa nabi bomema ngai na trône na ngai bomema ngai na kiti ya bokonzi na ngai nazosala nini awa roi asitukaki nini ekosalema est-ce que mopaya oyo bakobengane na village oyo parce que mopaya azosala makambo ya malamu kasi banganga pe baprêtre ya mboka bazolinga na bango mopaya te bamisu ya banzambe na bango bazolinga mopaya te parce que ye aza na eloko ya nzambe yango baza na besoin babengana ye na kati ya village oyo ye ayaki pe asali losambo pe roi ye atelemaki azongi na kiti ya bokonzi na ye nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya mokili mobimba oyo bozolanda trésor lisungila numéro na biso eza wana nalobi bosabone na chaîne na biso Lizoro TV pona kolanda ba filme soki olandaki na télévision te orataki olakoti na chaîne YouTube obeti Lizoro TV okomona ba filme ekobima pe obandi kotala epi bosabone bopartager ekosala bien tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema roi ye wana atelemaki pe avandi na trône na ye nini ekosalema na kati ya filme na biso étranger oza awa oui nazali awa roi na ngai babande koloba po na yo est-ce que nini oza na musala il faut sala na kati ya communauté oyo bozela ngonga muke po na nini yango bato nyonso boza na kimia boye elingi olakisa nini oh no est-ce que moto moko koki olobela nga eloko nini yango elikaki awa tolanda nini ekosalema roi na ngai ozalaki na état moko ya inconscient ozalaki déjà paralysé banda 4 semaines tolanda nini ekosalema eza ya solo obande koloba te kolia te epuis ndenge tomoni mopaya abimeli awa pe ye nde ozalaki ya kopema lisusu te misu na yo ezalaki pembe makasi epuis okweyaki mbala moko evanui tolanda nini ekosala bazopesa nano explication nzambe ya mabele na ngai nzambe ya bakoko na ngai nakanisiki makambo ezalaki makasi te nabi panda 4 semaines nazaka na koma siko oracle alobaki nini yango ntango ayaki basene na bango maboko boye elingi koloba nini yango koma nga nakoki kovanda na koma panda 4 semaines soki 2 semaines oyo bolobi wana nini yango ekombelaki nga igwe prete ayaki awa alobaki ke mutu moko te akosunga yo epuis alobaki mingi mpona étranger asunga yo te étranger mpona nini yango aza awa roi na ngai nzambe oyo ya likolo oyo asala likolo na se oyo asala biloko nyonso eza na mokili ye nde atindaki ange pa na ngai pe alobi ke naya awa na kati ya palais royal pe ozalaki na posa ya lisungi na ngai kombo ya nzambe na ngai ekomisama alleluya tolanda nini ekosalema tolanda na kati ya filme na biso tango ezemo na bango akoyoka nini ekosalema misu ya banzambe na bango tango akoyoka nini ekosalema na kati ya filme na biso tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba awa tomonaki ye moko le grand prêtre ye wana azoyaka maleme lawele fito tolanda nini esalema na kati ya filme na biso awa yaki na kitalatala na esika atalaka azotalaka nde ezalaka amonaki vedi ye amoni mopaya na kati ya palais royal
azwi nini yango azwi sake na ye nini ekosalema mabe ekoti na filme na biso bana ya mokili mobimba balobi contacter l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamai Noël bato oyo bozana ba limite na bino ebukama na ngolu na nzambe azosala nini yango avedi le grand ganga abimelaki nalobaki ye atia makolone na kati ya awa te ndenge bobuki mibeko ya banzambe epi bokomona oyo ekokomela bino nabi kanga munoko na yo vedi roi pe atelemaki nabi yo eza problème nini yango na mopaya oyo pona nini yango olobeli na ba ono na ba makambo ya buzoba tala ozana eloko moko te okoki kosala pona étranger oyo nabi pona kanda na yo ozana ngo mutema mabe ozana ngo yo ozana mutema mabe makasi pona nini mopaya oyo azosala makambo malamu na mboka na comprendre que yo oza mutema mabe siko bon problème te ndenge ngai naza misu ya banzambe bozotia nga tembe epi o nakoloba pe ekokokisama nalobi yo oza misu ya banzambe me ngai naza motindami na nzambe na kati ya village oyo nabi voix na yo eza voix ya nzambe tala soki otie tembe okokufa nganga sekaki abi soki ozotia tembe tala yo pe tokotala na yo kasi awa nganga na mopaya batiani tembe nganga lobeleke soki nzambe azobenga yo otie tembe okokufa nalobi bopona kaka nzambe oyo aza likolo oyo akela likolo na se bobanda kosambele botika lelo kosambela banzambe oyo bikeko oyo basalaka wana tala siko na minute oyo ekomi ndenge nini mwana mobali wana ifale boluka ye vraiment bosala makasi boboma ye tala soki kaka na yoki bobomi mwana mobali wana mbongo na bino eza bokozwa na bino mbongo oyoki bosala makasi epi makambo oyo eza important nalobi oyo nayebisaki bino liboso nzete na ye wana bosala makasi bozwa yango oyoki bosala makasi boelimine mwana mobali wana ezemo tolanda boyebisanga na malamu est-ce que toza vraiment na eloko moko te oyo tokobanga parce que bino boyebi biso bien nyonso oyo bino boyebisi biso tokosala yango mwana mobali wana aza ndenge nini yango oyo bino bozokoka ye te il faut kosala ndenge nini namoni ke il faut tokende pa na ye so toke pa na ye tozongi pa na biso bon et puis tant que toke na ville puis tokolanda ye lisusu ti esika nyonso ya kozala tosololi makambo nyonso na baninga na ngai tokotika teke ya zonga tokosalaka effort tosilisa ye pe awa na kati ya village na biso oui eza bongo ndenge bolobi biso deja toprepare makambo nyonso toza na chance te oyo tokipesa ye bon soki bondimi makambo nyonso oyo biso bokoyoka sango malamu mpona mwana mobali wana bon toza na assurance mpona bino mpo toyebi bino boza bacriminele ya minene ya mboka tala kaka ngai naluki bino pamba te bokende bon tala ye aza deja ya kokufa komitongisa na te tala moto akokima biso te biso tokobina tokoboma ye yo so yoka biso tosala kope po ezangi kosimba esimba kaka nalobi bosala vraiment mosala wana kitoko ezala na signe moko te trace moko te leka kotikala pe nalobi ke tala yo oyo mitungisa na yo toyebi biso te biso toboma deja bato ebele basigne monanaka te nyo biso tozolobela bino ekosalema kaka ndenge tozoloba eza vraiment malamu nasepeli parce que bino nayebi bino lelo te ezemo nganga ya munene bango mpe bakomisaki ye grand maître kuna bazokomisaka ye mais motindami mopaya nakanisi mingi mpona baevenema oyo yo ozosala na kati ya mboka na biso epuis nazolinga vraiment na organiser événement moko ya monene na kati ya village oyo il faut yo ozala wana oui bon na conclusion ngai na ba ancien nyonso oyo toza awa avant ya kozwa décision pona kopesa bomoi na biso epai ya nzambe oyo aza likolo pe tondimike topesi bomoi na biso epai na ye awa tomoni roi pe bapaka ya mboka bandimi kopesa bomoi na bango epai ya nzambe ya likolo mokeli ya likolo na se bandimi kopesa vie na bango bapesi bomoi na bango epai ya nzambe pe ye esepelisaki mopaya merci vraiment roi na biso nzambe zwa lokumu ngai na ndimi na ngai na ndimi nzambe zwa lokumu parce que ozwi bapante na yo bazongi na makolo na yo pe na maboko na yo
yo okela likolo na se nalobi nzambe kotika ngai te batela ngai pe batela bango roi na ngai naza vraiment ya kosepela makasi naza vraiment ya kosepela makasi eloko bokoki kosala eza kaka kolanda nzambe oyo ya likolo suka ye nde aza nzambe oyo aza na nguya koleka banzambe nyonso ya se ya moi ifale kokumisa ye kaka kosambela ye pe kobondela ye na kimia nyonso na motema na yo mobimba epi na suka nzambe na roi na ngai bino moko bokoki kozala kosambela epi bokoki kobengaka pe bana na bino bafamille na bino bayeba kosambela ye mpona koyeba bonene ya nzambe wana ezalaka nango eloko pamba ifale kaka koyeba ndenge nini yango okorespecte bato okolinga bato okotosa makambo nyonso oyo yalingaka kosala te koyina mutu te kokosa mutu te koyiba eloko ya mutu te eloko nzambe alingaka yango wana pe okomona makambo na yo nyonso okotambola na kimia pe nzambe akokonsidere bino lokola akonsidera ngai soki opesi bomoi na yo pe otosi makambo oyo ye alingaka roi na ngai nalingi ke ifale kosala effort mpona kotelemisa losambo ya monene na kati ya village oyo mpo bapate mpe bana ya nzambe babanda kosambelaka ndenge bakendaka na eglise sideili oyo ya prophète Kamale Kalambai Noël yango biso tokozala pauvre te moto nyonso oyo andimela nzambe akotikala jamais kozala pauvre moto nyonso oyo andimela nzambe akotikala jamais kozala na mitungisi parce que nzambe aza na nsima na ye nzambe akozala kaka koprotege ye mpe na famille na ye mobimba roi na ngai eza kaka simple linga kaka nzambe oyo akela biso eloko tokoki kosala ifale kondima kaka pe kozwa bateme pe na kozwa bateme po oyebaki nzambe deja okomi nani tolanda nini kosema mopaya etikali sikoyo nini ifale kosala nini yango mpona kosala makambo nyonso wana nzambe zwa lokumu nzambe zwa lokumu oyebi nini ifale kosala kaka omoni batradition nyonso pe bamakambo nyonso oyo babelaka bino na village oyo epa na ye ezalaka te epa na ye ezalaka kaka tosa ye pe yeba kosambela ye pe tambola malamu nyonso ekozala malamu eza kaka kolobaka alleluya amen nzambe andima kaka prière na yo so nzambe andimi kaka prière na yo ekozala bien soki nalobi loué soit Dieu bino bozongisi alleluya est-ce que tokoki koloba alleluya sans que tozwa baptême nano abi eza na problème te loué son Dieu alleluya loué son Dieu alleluya loué soit le Seigneur Jésus alleluya alleluya nzambe zwa lokumu alleluya awa ya komi ondimisa bango alleluya veti mutu ayaki mbango nini yango lisusu igwe bomoi molai pa na yo mpona nini oye na lombango boye nini yango nani azolanda yo igwa grand prêtre akufi miso ya banzambe akufi miso ya banzambe akufi bamoni ye na bachasseur na zamba balobi akufi balobi miso ya banzambe akufi ye atianaki na mopaya tembe alobi ke te tokotalanga na yo awa sango ye miso ya banzambe ye akufi nini ekosalema tomonaki mpe ye wana motindami na kolo ye wana aye azosambela kaka ji de mwana na ngai tolanda we mokeli na ngai ngai naza awa mosali na yo nazoyoka yo nalobi boye tolanda nini kosalema kuna naza te nazoyoka te monoko ya mboka nzambe alobi na monoko ya mboka na bango tolanda nini kosalema bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba awa ye azoyoka kaka makambo oyo bazolobela ye balobi le prophète Kamale Kalambai Noël ye azoyamba mardi jeudi na dimanche à partir ya 5h ti 8h ye azoyamba maloba na yo nayoki yango mokeli na ngai vezi tolanda nini kosalema na kati ya filme na biso awa ye alobi maloba na ye ayoki yango tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bandako na bino na bafilme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino nabosani te kopesa bambote na ngai epai ya ye moko mopapa colonel Ezaï Bondo zwa bambote ya tro bisika ozolanda trésor lisungila nabosani te kopesa bambote na ngai epai ya ye moko mopapa colonel Gervais ya Musoke zwa bambote ya tro bisika ozolanda ngai bambote na ngai lisusu epai ya papa colonel Jean Paul Chozo zwa bambote papa
bambote na ngai epai ya papa colonel Christian Tambwe zo bambote bisika ozolanda trésor lisongila tolanda filme na biso jugement ezoya nzambe na biso alobi aza na besoin na bino bobongola mitema na bino boluka nkolo Yesu boluka nzambe paske makambo na bino nyonso ekende liboso soki bozobongola motema na bino te nzela na bino ekozala malamu te. Awa ye azobelelaka kaka bato babongola motema ye azotambolaka kobelelaka. Tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na bosani. Na bosani te Ringo Muya Lobimbo na pesio bambote bisika ozolanda ngai Ringo Muya Lobimbo zo bambote na yo bisika ozolanda trésor lisungila. Na bosani te kopesa bambote na ngai epai ya bato oyo basouteniraka ngai. Commandant John Maka yena commandant Eric Ngomo bozo bambote bisika bozolanda trésor lisungila mwana ya mama Fura. Tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Awa ye azolobela banka babongola motema parce que mikolo ezopusana. Nalobi joyeux anniversaire. Balobi gloire Mopati, joyeux anniversaire na yo. Rosette Mopati, Gloriana Mopati, balobi wana bana ya papa Glodi Mopati na mama Vero Bondi. Balobi babote ya trop bisika bozola na trésor lisungila. Nalobi bien gloire Mopati, Rosette Mopati na Gloriana Mopati, joyeux anniversaire. Wana baza bana ya papa Glodi Mopati na mama Vero Bondi. Na bosante kopesa pe lisusu bamote na ngai na GG Kalenga mtoto wa Katanga motema ya Esther. Vedi bango babenga bango couple gesteur vedi bamote ya trop bisika ozola na ngai GG Kalenga mtoto wa Katanga. Zo bamote na yo. Papa Glodi Mopati motema ya mama Vero Bondi zo bamote bisika ozola na trésor lisongila. Gloire Mopati, Rosette Mopati na Gloriana Mopati, joyeux anniversaire bisika bozola na trésor lisungila bana ya papa Glodi Mopati na mama Vero Bondi. Vedi tomonaki babimeli mopaya banani bazui mopaya bake na yo wapi. Balobi na ndenge ya molimo ezosimba te to yesu ko na ndenge ya nzoto batindi ba criminel babandi bazui mopaya tomona bango bazwaki bakendaki ne na kwa bazana awa nini ekosalema na kati ya filme na biso yo ndio zomila kisa na bi sambela ya suka nini ekosalema nazalaki na bino me botiaka maboko na bino te likolo na ngai oyo ekomi ngonga na bino tolanda naza na eloko akosala te bosala oyo bokosalaka bandeko na ngai bosala oyo bolingi kosala pe bosala ngo na lombango. Ya sekaki bien mosali na Nzambe olobi vraiment eloko malamu. Allez bosala musala nini ekosalema tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Babetaki ye vedi tolanda awa bango bazobeta ye banzete nini ekosalema na kati ya filme na biso. Babetaki ye pe bango bakimaki nini ekosalema bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba trésor lisungila. Ye azawana pona kosepelisa bino na ba film ya kitoko ya komosambela papa na bilimbisa bango nini ekosalema na kati ya filme na biso. Vedi mopaya ye akufaki nini ekosalema alobi kaka papa limbisa bango pe ye akufaki awa tomonaki ba ange mibale babimelaki pe bazwaki molimo na ye ye wana azotelemaka malembe nini ekosalema na kati ya filme na biso. Ba ange mibale babimelaki pe ba ye kozwa molimo na ye na minute ye wana atelemaki nini ekosalema tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Bango bayaki kozwa ye nini ekosalema pe atelemaki atali nzoto na ye ndenge etikalaki na se pe bakendaki nzoto etikali ya pamba nini ekosalema na kati ya filme na biso. Trésor lisungila mwana ya mama Fura ye aza wana pona kosepelisa bino bango bakendaki ye akendaki baye kozwa ye bakena ye bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba bango bakendaki tomonaki mopaya kufaki mbala moko ba ange babimeli baye kozwa ye bakena ye awa nzoto ya pamba etikali filme na biso ezokende nini pe ekosuka ndenge nini tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema awa roi yeyo tomoni mawa na mitema na bango nini yango boye
tolanda nini kosalema nini yango vraiment lingi kolakisa nini yango vraiment boye pona nini kaka ye awa boye milelo na milelo kaka milelo na milelo na palais royal kotoyo parce que roi déjà amesenaki na mopaya banaye kosunga bato na village kobikisa bato kosalisa bato sango eyei ke mopaya kofi mawa ekoti na palais royal awa milelo na milelo kaka tolanda nini kosalema na kati ya filme na biso eza nini yango vraiment boye pona nini kaka ye tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Est-ce que asali nini yango po mériter makambo nyonso wana asali nini po mériter boy asali nini awa milelo na milelo mutu na mutu azolela azolobaka ndenge ya kolobela nandimi te nazondima te balobi contacter l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamai Noël balobi mosali ya Nzambe ye azoyamba mardi, jeudi na dimanche à partir ya 5h ti 8h mosali ya Nzambe ayambi yo bosololi na mosali ya Nzambe a diagnostiquer yo pe ndenge ezalaka omoni pe solution ya makambo ya vie na yo ndenge emonana awa tomonaki mopaya na biso ye babomaki ye pe Nzambe azwa lokumu bana na Nzambe azwa lokumu alleluya nalobi napesi bino mbote na kombo na Yesu lelo basere na bafrere lelo vraiment eza mokolo ya suka oyo tosambelaka Nzambe oyo tolobaka dimanche nalobi boye bolamu na kati ya losambo ya Nzambe na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu amen Nzambe molimo mosantu ezala na kati ya moko na moko nalobi esprit ya Nzambe ezala kati na moko na moko botika losambo oyo ezala lisusu losambo te nalobi tosambela elongo awa boye ndika ezalaka bino mombo omoni na kati ya église kandi ezalaka église na village na bango ebanda kokota te kasi lelo oyo église ekoti na kati ya village na bango parce que tango mopaya ayaki ye alendisaki bato ebele yango bomoni église ekoti awa nini ekosalema na filme na biso totikala koyeba kuna boye naza te bazosambelaka totikala koyeba na kati ya filme na biso nalobi bon, ne ratez pas grand rendez-vous le 30 décembre 2025, veillée de destruction des limites au ministère de destruction des limites. Et kobanda na air ya 22h, mutoa zangate, veillée de destruction des limites na église Sideli o ya yemoko le prophète de toutes les nations, Kamale Kalambai Noël, veillée de destruction des limites eza le 30 décembre 2025. Et kobanda na air ya 22h, mutoa zangate. Tolanda filme na biso ekosuka ndenge nini parce que tomonaki motindami na kolo ye déjà babomaki ye nini ekosalema na kati ya filme na biso ye babomaki ye tomoni ye akofi kasi bato batikali bakontinue église na mutu oyo banda komela masanga ye pe akoti na ye déjà na losambo ye kuta komaka déjà frère bandakala nano mopaya akofi te ye déjà azalaka awa nini ekosalema bana ya Kinshasa pe bana ya Brazzaville filme na biso ezalaki tellement kitoko oyo tomoi losambo boye village bato bakoma kosambela nangonga oyo bandeko na ngai ya basi bokumisa Nzambe nangonga munene oyo ye atikeli bino pe présence oyo bulakisi na kati ya losambo bokumisa Nzambe pi bosenga ye bolimbisi na masumu na bino nyonso oyo bosalaka mutu na mutu asenga Nzambe bolimbisi tolanda nini kosalema nalobi tosambeli na kombo na Yesu Kristo nini ekosalema bosambela Nzambe na ndenge esengeli na ndenge oyo Nzambe ozobatela biso papa tosengi limbisa masumu na biso nyonso oyo tosalaki mikolo nyonso kino na mokolo ya lelo limbisa masumu na biso nyonso pe zala na biso batela biso na kati na mboka na biso oyo pesa biso mayele pe pesa biso makasi toyeba ndenge nini yango oyo tokoki kozala na kati na mboka oyo limbisa masumu na biso nalobi limbisa masumu na biso vraiment Nzambe na biso kuna nozozala te prière eke ezongi tolanda filme na biso ekosuka ndenge nini nalobi bo permettenga na leka na ko présenter frère na biso ayaki kosala visite na kati ya losambo awa bo betela ye maboko tango frère na biso azotelema boko betela ye maboko tolanda nini ekosalema frère nini wana nini ekosalema na kati ya filme na biso frère yango bo présenter to mon frère alekaki liboso c'est que ye aye lelo kandi ezalaka bapaya
batelemisaka bango siko mopaya yango ye aza pe déjà moto oyo ateyaka liloba nzambe ye atelemaki liboso toyebi te soki alingi asala nini. Nalobi une fois de plus na pesi bino lisusu boye bolamu na kati ya etonga ya nzambe na bibobeta maboko lisusu awa tomonaki ka ndenge ezalaka na kati ya losambo bino moko boyebi nini ekosalema na kati ya filme na biso avant ya kobanda pona kopesa pe bato mosusu bapesa biso tozotuna bato ba question pe bazo répondre biso pona makambo nzambe ezala malamu. Lelo tozosepela ndenge oyo tofungoli losambo na kati ya mboka oyo po liboso ezalaka te. Lelo vraiment toye ko remercier pe apôtre Saint Gide oyo tozalaki na ye na kati awa oyo ye asalaki ke toye tofungola lingomba oyo ye azalaki vraiment mutu moko munene oyo toyoki basango na ye abandeki kosala na kati ya village AP ba oyo bazalaki bayebi ye malamu. Mais ndenge ye atika biso tokoki kosala pe mwa eloko moko kosambela mpo na ye nzambe afungola nzela na ye ezala malamu bisika oyo ye azozala na kimia ya kolo oyo biso toza nango botika ngai naloba boye bandeko na ngai ya basi pe ya mibali na kati ya village oyo botelema tobeta maboko vedi awa batelemisaki su bapaya mosusu nini kosalema tomonaki bapaya batelemi bapaya batelemi mais ya bandaka déjà bandakala merci bovanda na kimia nini kosalema nalobi bokoki kofukama ou bien kotelema likolo tolanda bango baponi ya kotelema nabi bozana bani na bino ya prière nyonso ok problème te bofungola page 51 et puis toyemba elongo na bino. Est-ce que vous êtes prêts? 1 2 3 toke kona bazoyemba kanga nazali te balobi bozanga te veiller de destruction des limites. Veillée de destruction des limites le 30 décembre à partir de 22h boyana église Deli et Belé. Veillée de destruction des limites et pas ya yemoko ministère de destruction des limites les prophètes de toutes les nations Kamale Kalambay Noël l'homme sans limite. Tout le film na biso ezio kene déjà na suka nini ekosalema tomoni mopaya na biso ayaki na kati ya village ye abundaki akomisaki na suka pe ye babomaki epai ya bacriminel parce que banganga bamekaki ye baluki na ndenge nyonso kasi bakokaki ye te babiki te ndenge tozokoka ye te toluka ye ata na ndenge ya nzoto yango balukaki babandi batindeli bango bacriminel bakende batindeli ye bacriminel bakende koboma ye pe tomonaki ndenge nini yango babomaki mopaya na biso oyo ayaki na kati ya village pe mopaya wana asalaki makambo mingi abandaki kobikisa bato oyo moto abeli abikisi ye moto azwi malade bo abikisi ye nyoka suyo aye asali losambo pe ozongi normal atikisi bato masanga biso moko toteolanda ngo na kati ya filme ye babomaki ye. Tomoni pe lelo église ekomi kokota na kati ya village oyo na nzela na ye parce que ye nde moto amemisango malamu na kati ya village oyo yango bato bakomi kondima kosambela pe tomoni lelo oyo église etelemi bato bazosambela bazoyemba esengo ekoti na village parce que mutu oyo abandaki kotia bango mala leze oyo babandaki kobenga ye misu ya banzambe ye batianaki tembe na mopaya lobeleke soki ngai nasambelaka nzambe oyo akelanga nzambe ya solo yo okokufa. Misu ya banzambe mpe alobi soki ngai pe banzambe bayokaka ngai tokotala ngai na yo soki yo okozala lisusu na bomoi. Batianaki tembe kasi tomoni tembe ya nzambe kaka nde nzambe nde kaka alongaka pe misu ya banzambe ye akufaki. Apres na nsima banganga oyo batikalaki bayaki kosangana baloki solution nini oyo bakoki koboma mopaya parce que na molimo bazwi te batindeli ye bacriminel babandi babomi ye. Après koboma ye mbala moko tomonaki baange mibale babimelaki bazwi ye mbala moko kokufa baye kozwa ye mbala moko pe bakendaki na ye parce que ye atambolaki malamu. Tobanga nzambe oyo akela biso oyo aza na likolo. Filme na biso ezalaki tellement kitoko. Na moni filme na biso ezokende na suka nini ekosalema na église awa tozomona banzembo frère oyo abandaka komela masanga alinga masanga mingi ye wana tomoni pe frère oyo na sœur na ye oyo babikisaka ye na malade ya mbasu bango pe baza na kati ya etonga awa bazosambela mokeli bazoyembela pe bazokumisa mokeli oyo akela biso kandi ezalaka bana ya Kinshasa pe ya mokeli mobimba
trésor lisungila wa bino ye aza wana mpona kosepelisaka bino na bafilme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino partout na monde mobimba. Napesi bino bambote bafane na ngai ya bisika nyonso. Nalobi bosabone massivement na Lizoro TV na chaîne YouTube ya Trésor lisungila Lizoro TV parce que bolanda ba news bolandaka bafilme mosusu nano oyo eleka na chaîne te elekaka déjà kuna na YouTube. Nalobi s'agit de azwa merci na ndenge oyo ye apesaki biso nzela ya koyeba kofungola losambo oyo tolanda nini esalema filme na biso ezokende deja na suka tomonaki deja etonga sikoyo tozala concentré na nini question ya liboso oyo tolingi toyeba ke nini kosema pona nini toza na image ebele ya Saint-Gilles oyo tozalaki na ye na kati ya village na biso oyo atika biso tolanda nini kosalema. Bible elobi ke ba oya ye bakoboma bango na ndenge esengeli et puis makambo nyonso oyo nangi naloba image nini yango boza nango ya Saint-Gilles oyo asalela bino oyo bien oyo ya malamu oyo yo bomoni asalela bino oyo muto akoki koloba kete Saint-Gilles asalela nga boye image nini yango ya malamu oyo muto atikala nango na mutema na ye. Mais tokozala na mukolo oyo tokosala kete to bana kotuna bino toyeba kete soki yo Saint-Gilles asalela yo nini soki yo Saint-Gilles asalela yo nini bana oleka liboso mpona koloba et puis tokoloba kaka kete lokola lelo eza dimanche tolingaki toteya kaka mwa liloba ya Nzambe moke mpona koyeba ndenge nini yango Nzambe ayeba kotambwisa biso na semaine oyo mobima ndeyo tokokota. Liloba ya Nzambe ezalaka liloba oyo moto nyonso alingaka yango mpe totambolaka mpona kobanga yango. Nde nango na ingi naloba kaka ke nyonso oyo tozosala na mokili ezozala nango pamba. Banga Nzambe tambola malamu yo moto oyo olingaka basi ya bato yo moto oyo olingaka mobali ya bato ifo kozala na bomoko toyeba ndenge nini tokoki kotambola tolanda nini kosalema bana ya mokili mobimba et puis nalingi nabakisa lisusu eloko oyo na minute oyo ndenge tozozala awa mutu nini oyo aza awa akoki ko témoigner ata eloko moko oyo Saint-Gilles asalaka. Bon nayebi ke soki na bina bana kolekisa bato ebele liboso so na bandi ko benga bato mususu bayoka bien te parce que nayebi ke bato ebele baza awa ye asalela bango malamu. Bon namoni ndenge to lekisa bino liboso ekozala te ndenge to lekisa bino liboso ezate parce que so na bina bana kolekisa ekolia biso temps nalobi kaka ke il faut toyeba ndenge nini yango tokobongisa tokoorganize jour oyo biso tokoya awa po tobanda kosala oyo toza nango besoin wana. Mais na minute oyo tozoteya nano kaka mwa muke parce que toyaka losambo mpona kozwa mateya mpe kokumisa Nzambe oyo akela biso mpe koyembela ye. Eloko na kolobela bino ndeko na ngai tozala na kondima eloko eleki kondima ezate soki oza na kondima makambo nyonso ekozala normal. Oyebi nini yango nyonso oyo tozosala na mokili eza kaka Nzambe nde moto abongisa yango. Awa mateya na mateya kuna nazozala na ngai te parce que mateya kaka nde azoteya bango awa. Filme na biso ekomaki tellement na suka tozokende na suka filme na biso motindami na nkolo oyo eza suite fin nango bino moko bomoni motindami na nkolo wana ne ayaki na kati ya village abikisi bato mwana mwasi oyo kutu akoma liboma ye pe aza na kati ya église awa banganga babundisi ye babi totanga mokanda ya Job verset 9 totangi mokanda ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Moïse akima amonaki bandaka kuna na zate pardon bolimbisa ngai tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso wana batangaki mokanda na Nzambe alobi merci alléluia tolanda nini esalema. Est-ce que boyoki malamu bocomprendre malamu est-ce que moto mosusu akoki kotangela biso Jean 3 verset 14 tolanda moto mosusu atelemaki kuna boye bazotanga kaka ba verset totangi mokanda na Yesu na kombo na Yesu Jean 3 verset 14 tolanda nini kosalema nini awa kuna bazotanga kaka ndenge ezalaka bino moko boyebi na église soki pasteur alobi babimisi verset moto atangi kandi ezalaka tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention filme na biso ezokende kokoma na suka motindami na nkolo suite fin trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme na ye ya kitoko oyo aza na besoin na kotia na groupe WhatsApp komela nga loba trésor lisungila nga na lini okotia nga na groupe WhatsApp
na koto pe na groupe WhatsApp ekozala malamu yo pe okobanda kosolola pe ndenge baninga mosusu oyo tosololaka na bango na WhatsApp kuna bazotanga ka ba verset bino moko boyebi bozomona ndenge film ezokende film na biso déjà ekomaki na soka etikali kama makambo église ndenge bazosolola ndenge nini nango église comme une église koti na mboka na bango babanda kosambela te bamemi église na mboka il faut batu babanda kosambela bazotalisa bango ndenge ezozala awa bazotangela bango ba verset bayebisi ba expliquer bango batangeli bango verset ba expliquer bango ka ndenge tozomona wana film na biso eza tellement kitoko totikala koyeba ke film oyo eza film moko éducatif mutu na mutu azwe un plus na kati ya film oyo vedi awa tomonaki bazotelemisa bato mutu na mutu baopesa ye ndenge nini yango akoki kotanga verset batelemisi yo otangi ozolobaka bongo tozomona ndenge ezokende malembe film na biso ekomaki na suka nini ekosalema na bi mutu mosusu akoki kotanga Jean 10 verset 24 lokumu na Nzambe Jean chapitre 10 verset 24 Yesu Kristo alobi boye nyonso oyo ezokokisama eza makambo oyo ekomama na Biblia tolanda nini ekosalema merci tolanda nini ekosalema na kati ya film na biso namoni na minute oyo Nzambe alobaka atikala koloba yango deja bandakala Nzambe ye aza mutu oyo ye alobaka makambo na ye pe akokisaka alobi jamais tokoki kosambela bikeko tokoki kosambela bamonima tokoki kosambela banzete tokosambela mabanga te tokosambela ka ye moto oyo akela biso yende aza Nzambe oyo akela likolo na se pe yende tokokumisa ye pe tokosambela ye moto moko te oyo ye akoki kosambela lisusu eloko oyo eza musika na Nzambe moto moko te akoki kosambela eloko oyo Nzambe akela mutu moko te oyo kosambela moninga na ye mutu lokwa toyoka na village awa o bazoloba ezemo o misu ya banzambe pe bazotosaka makambo azolobaka ya azalaki mutu kaka normal mais Nzambe nde aza Nzambe ya likolo oyo akela biso yende biso nyonso tokosambela pe tokokumisa ye nayebi ke yende tokokumisa pe tokoyembela ye tokokumisa ye na ndenge esengeli bandeko na ngai ya basi pe ya mibali botikala koyeba ke Nzambe azaka Nzambe moko Yesu Kristo ye aya na mokili kokufela biso po biso tozwa bomoi ya seko na kati ya village oyo il faut tobanda kote ya bino pe kolakisa bino makambo ebele oyo nini oyo tokoki kosala yango nakoki koyebisa bino tokotia ba mikolo oyo tokobanda kosambela kozala ka dimanche te tokobanda kosambela vraiment malamu et puis nalobi Nzambe apambola moko na moko pe abatela moko na Nzambe abatela moto na moto akombo na Yesu Kristo amen. Vedi babetaki maboko kane mokombo boyebi ndenge ezalaka nini ekosalema na kati ya film na biso ekomaki na suka tokutani na film mosusu bye bye. Word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. In Mark 6:6. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Oh, Chineke, hey, hey, my heavenly Father.